Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebon ndimela ngai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi mardi et là mon merci pour vos ébélés votre ça trésor na bino pour la kolanda info lingala journal il y a peu pour la peuple to font la journal ya mokolo ya mardi pour la commission que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à cela qui ronde dans ba centre hospitalier pour na kotala ba malade oyo bazaki victime na marche ya opposition ou salema ki mokolo samedi 20 mai Nadine Assona Naomi Wanda bazaki sur place na compte info lingala. Après marche et opposition ya samedi 20 mai, ba victime bazalaki une vingtaine ya ba policiers, pe mineur wa pe pai opération ya maîtrise ba brutaliser qui est oyo bato nyonso ba condamné yango et outi bongo na non respect ya itinéraire oyo ezalaki établi na commun encore entre ba organisateurs ya marche pe autorité urbaine. Bonako a apporté réconfort moral na ba victime des premiers citoyens de la République démocratique du Congo, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a salaki déplacement péronde na ba centre hospitalier pour réconforter ba malade. Première visite ezalaki bongo ya Jean Roger Massa Soudi Junior oyo azalaki bongo na centre hospitalier na quartier des Bonhommes. Président de la République a échangé na mwana oyo ya 6e primaire pe a condamné acte de violence disproportionnée oyo ezalaki exercé epai na ye. Roger Nangam Naye a rassuré président de la République a se servi lisusu te na marche pied na likambo o etali politique. Bosimba ke ba soldat o ba brutaliser ki bazali bongo ya kokangama. Kolongwa wana direction clinique la Arcandeur kuna na commune ya Limete wapi pa 18 policiers blessés na ba jeu de pierre na niveau ya avenue Kianza bazali wana bosimba ke plus de 8 déjà babimaki na hôpital.
Pona kosukisa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki bongo na hôpital HG kuna na commune kaka ya Limete esiko wapi journaliste ya web télévision azali bongo na bisika o nyonso président de la République Félix Antoine Tshilombo alekaki prise en charge eza bon rassuré na l'État congolais jusque là ata mutu akufaki te. Tobeta bongo masolo ya Assemblée nationale pour le semino ke mwana mboka Christophe Mbosokodia accompagné na membre ya bureau na ya chambre basse ya parlement bayambaki mokolo lundi 22 mai na bureau na bango ya Mosala équipe expert internationaux ya conseil à droits de l'homme na République démocratique du Congo. Naomi Nwonda Ruth Kindu basel no reportage. Assemblée nationale, président Christophe Mboso na conseil à droits de l'homme va discuter na o etali mise en œuvre ya justice transitionnelle na République démocratique du Congo. Équipe ya experts internationaux ya conseil à droits de l'homme ezalaki bongo conduite na madame Marie-Thérèse Keita. Na bobimina bango balobi ete mandat na bango balingi ko renforcer ba capacité pe ko aider mise en œuvre ya justice non seulement na niveau provincial mais sous pe na niveau national, pourquoi pas pe na niveau régional. Christophe Mboso a rassuré la bango que président de la République, gouvernement pe population ba ko accompagner bango pour na ko accomplir mission na bango na domaine oyo. Bosimba ke accompagnement oyo ya concept oyo ya politique mise en œuvre na yango e ko salema bongo selon ba mesure oyo bango ba kozwa. Marie-Thérèse Keita a rassuré pe na ngamu na ye que équipe e ko travailler na niveau national pe na domaine nyonso pour mosala esalema na ndenge moko ya malamu. Debeta masolo ya seni plénière ya commission électorale nationale indépendante seni na mopuse bango ba sangana ki mokolo dimanche 21 mai 2023 pe ba adoptaki avant projet ya loi na wetali répartition ba siège ndenge calendrier ezali koloba pe ba ndenge ba publiaka ngo na novembre 2022 boye bake na même occasion plénière ya seni ba validaki statistique finale ya opération ya révision ya fichier électoral et sengeli boye bake projet ya loi oyo ezalaki adopté pe kozala déposé na gouvernement na nzela ya vice premier ministre en charge ya intérieur pour na rappel boyebake convocation ya électorat pour na ba députation nationale les a prévu bongo pour na le 25 juin 2023 ba détail ya élément oyo bokolanda yango na journal na biso ezali koya to poursuivre journal na biso kaka na masolo estali seni pour boyebake équipe mixte composée na 5 experts internationaux bango ba ronda ki public ba confusion ya mission oyo ba uta ko sala elongo na commission électorale nationale indépendante na likambo etali audit externe ya fichier électoral. Stéphane Skandi reportage. Après audit externe oyo esalema kibongo na équipe mixte composée na 5 experts internationaux na likambo oyo etali fichier électoral ba jugé yango fiable na kotala ba élément o nyonso ba monaki rapport etangamaki bongo na madame Jeannette Love na conférence de presse o esalemaki na ba membre ya plénière ya CENI dirigé na Denis Kadima Kazadi ba représentant ya ba organisation ya société civile ba représentant diplomatique ba médias nationaux pe internationaux. Mission esalemaki bongo du 15 au 20 mai na 2 groupes linguistiques hétérogènes, à savoir l'anglais et français. Chef ya mission a expliqué que méthodologie de travail utilisée na ba normes appliquées basées na ba principes internationaux. Na tâche na bango ezalaki bongo ya ko collecter pe vérification ya information ba expert bazwa ki pe en compte rapport et audit externe o ezalaki fourni na centrale électorale. Na ngambu ya président ya CENI Denis Kadima Kazadi a exprimé satisfaction na bango na travail oyo basali. Prochaine étape, ezali bongo publication statistique na o etali enrôlement lisu sous dépôt ya avant projet na o etali répartition à siège. Boye bake CENI a enrôlé bongo 43 955 181 électeurs contre 40 371 439 na cycle o utaki koleka.
Namasolo Etali honorable Nrambumbu qui est président représentant légal de la 18e communauté évangélique de l'Alliance du Congo, révérend Marcel Bindabinda ya clôtura qui mokola dimanche et qui retraite ya ba pasteur ya basi na ba veuve na bango nyonso et kala qui na paroisse ya CAC Limbagaro izomi penza na commune ya Kinsenso héritier Mapinde mi Marlène Koutela mambasali no reportage. Président représentant, il y a 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, révérend Marcel Bundabunda, a clôturé qui week-end et les qui retraite ba pasteur, basi na bango, pe ba veuve na bango, nyonso e bandaka, mercredi 17 mai et les qui na paroisse CAC Lembagar 1, oyo ezwami na commune ya Kisenso. Na message a pesaki, révérend Marcel Bundabunda, a ebisaki na ba fidèle, ba kontakaka na nzambe, po ete azali tata na bango, kilti oyo ezalaki pe libaku Munene, pour un représentant provincial ya CAC Kinshasa, révérend Philippe Ngoma Mwanda, pour na co-présenter officiellement nouveau comité provincial ya balaïque ya CAC Kinshasa. Président général Yabalaïk Nyonso, Yalingomba Diacre Claude Mbumba Mabika a encouragé Kibango na mosala basili kozwa pe aibisa Kibango et sengeli basala et longon basali nanzambe pour na développement Yalingomba pe lokumu nanzambe kilti oyo ezalaki pe libaku munene po na kokumisa pe koyembela nzambe bakoral ebele bazalaki invité na moment oyo pe louange elekaki na ndenge ya malamu révérend provincial Philippe Ngoma Mwanda azangaki malobate. Plus de 500 pasteurs na basi na bango ba veuve bakutani koye ko eloba nzambe ko fanda mabolongo na kolo ko zwa lisusu ya motuya eza vraiment important pour na biso ba pasteur. Thème nango eza intéressant. Samuel bazo benga pa na nzambe bazo comprendre que nzambe bazo benga biso pe tant Dieu nous parle tout on a difficulté à percevoir ko yoka mongo na nzambe difficulté ya ko distinguer ni nizamba lingi ni nizambe aboyi Bosimbake à part mokonzi ya yambo ya CAC révérend Marcel Bundabunda ba membre mususu ya comité ya gestion ya église pe ba konzi ya ndenge na ndenge bazala ki pe présent na culte oyo na suka na yango bango nyonso bakendaki na complexe scolaire Mama Pemba wapi pai évangéliste itinérant honorable Neron Mbungu ayamba ki bango mokonzi ya CAC révérend Marcel Bundabunda a remercié ki honorable Neron Mbungu na geste oyo asali poète a honoré bango. Papa na biso na ba mama na biso ba membre nyonso ya projet merci beaucoup na nyonso pe lisusu ba papa chef de district merci pe na ba mama pe na ba mama nyonso ba mama pasteur veuve pe ba papa pasteur nyonso pe ba ndeko nyonso to sanganya. En tout cas, nyonso elekaki kitoko pe moto nyonso asepelaki. Na masolo etali honorable na Mbumbu qui a visité qui na butu dimanche 21 mai libota jeune garçon moko oyo babomaki na bilenge oyo babenga kabongo kuluna na quartier Bikanga na commune ya Kisenso héritier Mapinde Minawi nda reportage. Honorable Neron Mbungu a visité Kinabutu ya dimanche 21 mai 2023 famille ya jeune garçon oyo azalaki éventré poso eleki na quartier Bikanga na commune ya Kisenso et pai ya bilenge oyo tobenga kababandi tope bakuluna. Après qu'on réconforté maman na bango, nzoto ya mowei ezali bongo gardé na morgue ya hôpital général de référence ya Kinshasa ex mama yemo. Mfumwa banga moyo abetaki pe masolo elongo na baninga na ye asengaki na bango bazala calme liboso ya situation oyo ya pasi malgré ezali eloko moko ya pasi kasi bango esengeli basa la vengeance te. L'homme du peuple honorable Neron Mbungu na tango atikaki bango akendaki mbala moko epai ya libota ya elenge mwasi moko akufaki mikolo eleki na tango ya kobota. Sur place honorable Neron Mbungu aposaki même geste liboso ya bato nyonso to observateur oyo bazalaki wana. Honorable Neron Mbungu azalaki accompagné na député provincial Daniel Kwenji Kampata et longo na ba membre mosusu ya bureau politique na ye. Deveta bongo masolo ya religion Congo pour Christ CPC na mukuse longo na évangéliste international Jean Scar Kizamina Kibela Bazako Lenge la campagne d'évangélisation na stade de martyrs vendredi 18 dimanche 20 août 2023. Bolanda reportage.
bandeko ya Congo, est-ce que soyoki sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar, L'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malam du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, et prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami na croisement Capella et chaussée de Kimweza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamu, référence Maître Taureau. Ah! Bon à CPC 2023, Gana Zangate. Dans un communiqué, il y a mettre ça tout comme mettre ça dans biso bongo baza ko annoncer elanga na ville province ya Kinshasa. Metelsat a perçu prévision climatique saisonnière pour le mois de mai, juin, juillet 2023. Natina wana Metelsat a talifié ba précipitation ya likolo et zali bongo prévu na partie nord ya République démocratique du Congo. Ba précipitation normale nde ezali na centre est pe na centre ouest ya République démocratique du Congo. Ba précipitation oyo ba bengi déficitaire nde ekozala observé na partie sud de la République démocratique du Congo. Natina wana Metelsat azali kotelisake début ya saison sèche topé et bandelia elanga na ville province ya Kinshasa, date moyenne na yango ezali bongo po na le 23 mai 2023. Boye ekozala bongo na marge ya ba dispersion topé ya koningana ya au moins 7 jours mobimba. Kasi kobanda le 13 mai til le 23 mai 2023 et kozala marge moko inférieure pe kobanda le 23 kino le 30 mai 2023 et kozala na marge moko supérieure. Tendance et kozala déjà sèche pe humide na ville province ya Kinshasa. Wana ezalaki communiqué pour na Metelsat pour na makambo etali e bandeli ya elanga na ville ya Kinshasa. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse bati ba client na bango à l'aise na Airbus A330 où ils ont la capacité ya koyamba batu ebele. Reportage. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est longtemps bananzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango net sokyo matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion
oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango. Bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne, veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele. Kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango, surtout mécanisme ya sécurité eza nango. Chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme. Ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te. USB na pointe pour na chargement ba téléphone, tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame, pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Ozala posa koyekola tope poursuivre formation na yo bobake centre de formation itemat la fongoli ba porte na yango pour la bino noso Stéphane Skande Michael Augusto reportage. Ya koyekola nani aloba esiledi yokela nde lokoyo Institut technique de météorologie itemat na mokuse oyo ezomi na kati ya Istandolo bazali kobengisa bino nyonso baamoureux ya technique baingénieur mpe baelève oyo basilisa na bainstitut technique kasi balingi korenforce bakapasité na bango. Itemat Ndolo attire na disposition publique centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile, installation de centres solaires, surtout pour na bino batu ya baprovince na Congo profond bobanga na bino te yaka koyekola awa ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire bazali mpe na informatique théorie na pratique elongo na balabo na bango moko ya mokwake réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bokozwa mpe bacours ya anglais oyo ekoki kozanga te di bosimbake baformation ekobanda lundi 15 mai 2023 veut dire banda lundi ti vendredi de 17h à 20h mpe mokolo samedi de 10h à 20h bolekaleka deja na babiro ya Itemat Ndolo oyo ezomi na kati ya Istandolo to mpe bobengi bango na banimero oyo eza affiché na batelevizor na bino. Papa mama mpe elenge yaka koyekola awa na ta moke yo mpe okoma chef ya atelier na yo moko di bosimbake awa okoyekola électricité automobile, installation ya centre solaire, informatique na oyo etali réseau mpe maintenance électronique oyeba mpe rebobinage système embarqué vidéosurveillance mpe anglais. Rendez-vous yaka na Itemat Ndolo kuna nde esika formation ya mokwake eza kopesama formation ya qualité mpo na yo papa mama mpe elenge. Mwana na oza na posa na santé ya kitoko potopoto eza se moko Protivap. Yena azoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protivap. Bongo bébé ni pipi. Se etumbana pota. Ndeko na malika mini mo ezolela makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko alia na pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Protivap. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Protivap. Butala ekola linai. Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Protivap. Bina kuna chimakate. Aha! Bitsanyo zoto bina dansa ba bébé. Toke baya bayango chante kitoko nzoto makachi. Mboka mobimba. Echita ingiyo. Ha! Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Libala na yo etungisi yo tango ya molai yebake mariage pour la vie eza émission ya kitoko. Pasteur Michel Ngakunga a présentaka ekosunga yo po ozala kitoko na libala na yo.
ngonga ekoki ngonga ya bamarie to ya babalani ngonga na bino boza koaspire na libala ezala bino oyo boza na kati ya libala kasi ekomeli bino bololo. Mariage pour la vie, ma vie na mokuse, magazine télévisé pour na bamarie yango yo eye avec l'homme de Dieu bobenga le coach Pasteur Micho Olenga Kunga azako palola bakati vedi bakati mini nyonso na oyo etali libala. Magazine spécialisé na masolo etali libala pe famille ezako traiter ba conflits conjugaux ba problème émotion makambo etali intimité etali mbetu oh papa kokaka na ete oh mama zalaka propreté oh couple komi pene ya kokabwana pona kozanga koyokana. Mariage pour la vie avec le coach Pasteur Micho Olenga Kunga ne solution. Base belé baza la base ya ba malheur pe ba souffrance ya mibali na bango. Soki Eve avana ki pembeni ya mobali na ye, diable angoza accepter ya kokoisa bango. Rendez-vous pesika semoko pona kosukisa ba problème conjugaux eza se awa. Pasteur Micho Olenga Kunga le coach aye kolakisa bino libala eza kitoko libala elengi libala le lieu où il fait beau vivre esika malamu bolula libala ozana ba problème intime bulu yeke koti na couple bokomi pene koka bwana oyebi to sololana nani. Pasteur Micho Olenga Kunga atieli bino coaching en place ko hésiter komona yete okoza ba orientation ba conseil ya mokwake mikolo nyonso atikeli bino espace oyo bokoki komona face à face bobeta masolo ya kati libala elengi chwa kisi ya libala bozalaki ebele mpona kolanda info lingala journal ya peuple na peuple bosepelaki na journal bopesa merci na Fabrice Lundombi azalaki bongo na nsima ya caméra Congo rédactionnel Naomi Wonda Ruth Kindupe Marlène Kutelama héritier Mapindembi azalaki bongo na supervision ya journal oyo montage esimamaki epai ya Christian Kangebeni mpe Pichu Monsangana bino topesani rendez-vous mikolo ezali koya lobi bokozala bongo na Nadina Sona Moyala. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli
Ah oui, CAA. Mfumu na ba innovation, deuxième avion Airbus A330. Yango ekomi.